Dengezali. T'es boé. Comme ça, quand tu randi, sur les a, ok, bon, on a pas un live, c'est une gaulois, on a senga y vraiment que na zonga boulot, qu'on a fait démarche na sali, et qui toko. Bah répondre nga, carré, positif, to bandi boulot, bah biloko nyon sonoé, la binongo comme ça, ambiance zonga, binongo ambiance. Donc voilà, les a sans rancune, sans compte à rendre, c'est chacun de nous à vivre vie au Nzambe, à pécier na serre mokili. On a cause à contre moutouté, bah ma sagnon sur animateur ou bazan la jet set, courage à vous. Donc début nos boza, on rappelle la Zoya wana, donc tout baksamaël ensemble, tout ça moussala pour l'honneur et la musique à Congo et puis bagolois. Donc on a habité, bah où on a posé au matin. Sori bo tinda ba demande comme ça tomati bino tout sur la nabiso après to kata live hein RC leki RC Musika numéro pour nous commencer sur WhatsApp eza 99 57 0 95 99 57 51 095. Donc c'est ça. Donc moi je vais conseil hein, je conseil, ça n'a pas demande invitation tenga mata tout sur la automation en plein live ça m'a été Jojo, est-ce que vous êtes prêts? Tu peux monter. Ouais, charge na bango, charge. Ouais, Jojo. Y'a un niveau. Allô? Mon na live banine na lelu ko mono na live. Danger, tozali papa. Tous ensemble. Animateur mboka. Mutakanga masolo. Identifié. Ouais, donc conseil na ngana pesa yo. Biso to aba fanatique pena faire rigolo la banini. De la Jésus des nuances par rapport à boulot nae. Na considération à pesa bino ba mission nae. Donc na ebike na libota nyonso makambo ezanga te. Donc les français baloba là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Donc ningo zawana oza na charge ya makambo na yo, oza na charge ya boulot na yo. Donc yo moko ningo sala makambo na yo, oyebi ningo se concentrer par rapport à makambo na yo. Totala ebe émission ya Shetani ya lobaki ba posa ke question mo aussi me trompe pas et pas mbele par rapport ya kombo na yo. Aloba ke makambo ya Lupidi eza na distraction. To répondre bino par rapport ya question ya kombo na yo. Je suis sûr que ceux qui wana vraiment zanda kuna yo na ba boulot na ba œuvre na yo eza na kata mouvement na biso. Na limite que lelo faire soit yogi que no chombe leli et que moi na leli na limite que faire robot et que zonga parler on a pour eza parler na yo moko yebi fondation oyebi masolo ndenge ezalaka elo mona osenge pa na yo ndenge olobi yo moko lobby ou bien après concert ya hygiène arena osala appel et pas bureau lelela bango talisa bango par rapport au zonga mouvement. Voilà, ça la biso bien fort et bien ça fait na bagolo ande moi ça garanti. Merci. Plutôt fort. C'est la famille, c'est pris un conseil dans mon frère. N'habitez que dans benga après ING, dans benga lobby. Donc le lundi déjà, non ça appelle wana parce que c'était discret. Singalement la mission parce que j'ai vite compris que batouana pour ça n'a pas travaillé. Alors ba projet pe o nazanango peut-être celui nazana bango to nazana Jésus de Nias à Augustango parce que naza propre fils nae musicalement parlant match eza bien ngai naza toujours nde balwaka Zénith Pembe maintenant besoin te ya ko
ça va tout et nous moko mape tout ndeni donc ozela bango so bazongi comme ça boyo ka ba plan plan na boyoki te wana nyonso na bwakaki ezalaki baebandeli mpona miniti oyo sikoyo na bakanda donc inspiration ezomata esu makasi donc bokoka biloko donc bape katana etoboki epasuki etoboki mpena makasi bozalaki mibale comme ça c'est bon bao baomata comme ça boloba malembe basala sikoyo nde nini mpona Yamboka. ya mon cher Bonne santé yaya. carré ya ndeni Kitoko kayo opesi biso pasi vraiment. Nga conseil na ngai ona koyebisa o kaka biso bagolo ya solo toyebi. Ozo comprendre? wow Oyebi vraiment vai na yo kolanda banoko baoloba na te. Baoloba o baofingana bagolo te. Parce que même les padres ko ayebi na yo ayebi niveau na yo. Alors yoka biso bagolo na lela o makasi apa mboka kwa ali kamera mali to si sana gabriela si solo ma après un petit matolo après un likolo oza pena na éducation oza comprendre oza modèle oza pena exemple à suivre so ezalaki baanimateur mosusu baolanda ta comportement na yo ezala bien makasi mpona musique na biso malgré tout biloba tobile na baréseaux sociaux mais tomonaka kogarda etake no kogarde pena kosupporte yango pena totali toyebi te oza différent oza no modèle merci mpona éducation ya père na mère oyo pena babokola yo te babimisa moto en plus mpe baedika yo kolanda bato te zongela bulo oza na talent wana kokosa yo te oza pena na talent bagolo ya solo ti lelo balelaka yo kaka même feregola ye moko mpe ayebi même bacollègue na yo mpe bayebi niveau na yo so omoni ke collègue na yo azochrétien eza ke baluka espace mais biso tosenga etake bagolo tosenga kaka non kopesa biso mpasi te mpo tomesana déjà ya bilangi na yo jusqu'à maintenant tomona place na yo moto aza te ozo comprendre malgré tout une équipe tomonaka bazala 10 joueurs mais toyebaka kaka nener azalaka moko toyebi bulo na yo kolanda mafinga te kolanda te yosala bulo oétouffe étoile na yo te yozonga palais sala bulo ezala bien tozala na nsima na yo yo garde ka silence salaka bulo nde ebanda oloba na place na yo oyo yanga mwa contribution na ngai yango wana bonne soirée. merci merci père na sepeli bonne soirée à toi aussi merci anti matolo ya ndeni ouais Yamboka bonjour bonjour mon frère oui hein? Il était temps pendant la autosola soit encore une fois comme là-haut c'est un chombo répondant à été mais na tsagi vidéo moye lelo donc nana mambolo mingte tu sais combien je t'apprécie plus ba jour ezoko ma peine plus absence nao et se faire sentir oyebi moto balingaka balobelaka ba vérité alors nde nakomelaka yo na parlement loso nanga kolobela yango te na nini devant tout le monde yango na préféraka topangaka na yo na privé mais malheureusement nakomela yo sans succès loko okopesi numéro lelo na profite na zwi yango na bena mingi ya koloba me mwa moke ezala eloko nga na odeplore pa na yo attitude na yo oyebi dupidi oyebi boulot émission toloba na ya mosaka nga natala yango omoni viana ayebi mingi makambo aloba eza ya solo mais naopesa des exemples premier exemple omoni oyo eleki na yo na lepade ngako bacollègue no wana bamwa mosusu wana ya faux débat po jet set eza ya lepade moi banicodème bakenda so na benda bango lelo bapangana papa oyebi atake ezalaka série
leki ya jeje banani tout mais lelo pena na mutu ya bato bayebindu lete o balandaka tendance babosana bango mais biso toyeba mito wana o musu azala na ngolo na bosani kombo na ye mwana likinga mais mutu aza na talent aotikala na talent na ye ata succès sili et toi tu fais partie de ces gens là oyo eleka na Bill na yangiama mutu mota s'attenda ke bawa mona Bill na Grand Paris na Grand donc faut ebelo moko moi je te comprends oyaki osalaki basali ya minene omaka bato na esprit nga nde na oloba na yo momi na nga bapeti bapele banbillet nalobaki na parlement et je te le répète aujourd'hui na odiaka arena te sans dopidi po bao bazana ata mutu moko ta convaincre nga uti olobelo moko boye eza très important ovanda yo mo po yebi bulo elo na appréciera po ondimaka bato bayebi bulo olobelo mo ovanda pena yo moko ozongisika su image yango mwana kongo abeti pena Kriama Maria mwana kongo melotama ovandi otimbe obijoyo na obetelo onifona bimani papa obetaka mula elongola mwana kongo te mais odemarka na ndenge na yo bato badécouvra qui est Toupidi oye obeti 3 concerts papa epesa o epesa après ce qui s'est passé après on est allé bisote à fan mais Yosko tant que pro moi je te comprends rien qu'à te regarder comme ça moi blom sou on a le bagui photo sur la mine privée rien qu'à te regarder ça se voit que ils le travail en intérêt pour autant la que non moment yango yo tozelaka adila sarena na mitu to na préparation zo avion donc ezate ke poto soya yango ya mamba poto te mutasko événement ninyo yo na osala na ndengo ebeli boulot nao et puis faut ebelo moko les padres soit aligné mutu après ces chansons eba na studio tanzo eba tanzo boaka kamulobite botikana la botikana lobite bomote dupidi place wana kokotsa mutu na botikana la mutu kingandi botikana ozo se rappeler ce roi na studio donc c'est pour te dire que les padres alingaki o makasi papa faut qu'on se le dise donc au moins réaction à les padres à répondre de bonne conférence de presse pour moi nyoso dans l'Obama dans l'andante mais moko yé moraki loba et décision mo traîner na être dessus mais fallait accepter pourquoi na o mona vidéo moko youtube ma mikolo ya Mark House zo sikoyo rôle Mark House a joué na Jet Set Mark House a kangama soki na bouchon tonini ba ebisi na les pas de ke aya komi pembeni les pas de tellement za perfectionniste azui chombo Mark House koya na ote ko mekano kutu koya te donc en plus c'est que Mark House a komi pembeni abi aye mo azui chombo. Donc par là, il faut comprendre que Oebi Boulot, les padres d'Alinakao. Réaction à les padres, ils ont kanda. Mais autour de maman, quoi, na sepeli, na nyon solo bin arrêté kawana. Na okende, na bureau, na komel bango, na seriko, na soki, ba répondre yo, tant mieux. Pour yo mon état d'esprit na yo, osa toujours golo pona ba dire na yo lo baramamtu mais lo kana osenga s'il te plaît ba mingi na lo bala privé mais moko ngo ndewona so samaramno salamaramno je préfère encore le bela les padres ou le bela bureau na pire esprit autant à combat bana membre live au salaka o se belsa so boke lo mo babi bagolo a crimro la boke bilo bolidi et bi ke live en tant le kikaka la page bakati Blaise créateur la komela ekonabio la komela boa foi talabo so ya le bela on te directement nous on te le dit pourquoi toi un événement monene yo faut que kokoma sala ba live ba contre-attaque ya maloba ya dupidi or yaza suna Jet Set papa ça prouve que osa grand donc on monopoliser ma malobate pour moninga pe faloba
Mais, en tout cas, s'il te plaît, la commune en a privé, au mon avis, n'est na tsaki yo en grand. Au email commentaire, moi, échange avec tes. Nous, c'est quoi en commentaire, te. Non, c'est maintenant, continue ta solo, ils en a privé. Non, mais, mini, le banao, y a bien. Tant que frère, nao. En tout cas, na sepeli, ndemo matingai, on est ensemble, toi, famille, père. Non, le banao avec amertume, ça fait mal au cœur. Les CTE Coca à Sandupidi. Papa, basé l'autre côté. Moi, je l'ai dit, au fondé dans le bango. Mouta laisse à foutre la facture à mes mains à Mikilazate. Baza, l'inspiration T. Point barre. Tout le monde est marambili la salagi na pansoni. Papa, na sugiana, on faisait vrai. On l'a après live, comme ça, ça vous a l'into sur la paire. Yamboka. Merci. Yamboka certifié. Ouais, warrior gaulois. Yamboka. Comment on Tara na uti kayu mena kokola la te la na kotika na monu na lobi te. Na bindaka ngonga ngopona na shwati. Ah ouais. Yamboka na nesengo makasi premièrement. Depuis longwa non na landa yo te na ba live. De les première fois na landa yo na yoka ki ono trop. Na yoki ono trop ndongo loba wa mutu. Ngana osenga no zalaka oyuza. Omoni oyuza kushanza ngote. Zalaka oyuza na landi o forme na olobaka lisesemo papier va lobaka. Ba tumusu ba olobake ba kosonde ti oza premier, wibi ki oza la premier. Mais bango mo ba wibi ke ba ton erreur oza premier te mais ba kosa o. Papier va lobango toyo yebi. Zonga pale okanga na osenga na zonga pale to na posta na o. Oyo za nango yo mo to lobango ke non. Pozala la papier v faut en étoile o yaza nango. Ato lukosa la be fort o kokate po o yaza ezanzambi ndata. Da oyo poza ezanzambi. Ba obundisa na ba forme nyonso ba olonga o te posala musala na o avec donc mutema no nyonso tout ça pe na musala biso nyonso to monaka. Telema kolemba te ndo lobi lelo ko banda démarche ya bapel benga biso nyonso to soutenir yo toza libanda to linga ko yoka o trop profite oza tozobi na mambute za kimia tale loko to beta yo mo na studio mais naza nango ana publier yango te mais na sali ba vidéo nanga na sima batonga kanga eza conseil toza pe na ba master belé bofandi na bino bwebo solo li metango yo okende oyo ga o ba ko loba mambuno ah mais tozale na bango ba lobi nanga tendeni eza conseil donc ozo sali loko o biso pe do comprendre que ten abwaki na conseil na kati donc oza unika sonja zalaka oyuza mana osingaka numéro po nazwaki retard okoma numéro pisanga numéro nazwa na okomelo message na privé na numéro na ngai. Ah d'accord. Numéro na PC qui est 99 57 51 095. Ils ont RTL. Ok. Ngana zwi numéro nayebi ke na otindelo message na privé. So moi na komi Rigen International, Rigen Tsango International izalinga. Merci. Merci beaucoup. Il est mato sola na privé mamba bien ozala. Na yoki nyonso lobi mamba ba pale mambutu nayebi ke nyonso eke pepele. Non, eza famille, c'est pas grave mon frère. Non, landela comme ça. Numéro là, eza juste un numéro mon commercial, c'est pas vraiment mon numéro privé. Mais ça numéro mon commercial parce que numéro privé et ça on va réseauter ouais. Mais je sais comment je vais faire. Tout n'a pas si numéro là. On comme la bino en privé. Après aux numéros où ils ont vraiment PV pour tout ça moi seulement comme ça. Talaga Yamboka certifié confirmé. Merci père, merci père le fort. Sorry ma langue. Merci père, nous va bien. Ok, thank you. Chuchu, thank you. Laurent t'a mis liquid Q. Thank you. Toi, tout sur là, comme ça, parce qu'il y a déjà un message, il y a connexion, ça. C'est très compliqué. Bibi Mboka, bonjour.
NPL. Salut, bonjour. Naza fan na depuis Congo Brazzaville. Ah ouais, merci. Là, il y a trop. En tout cas, ceux qui n'ont pas na scène à Zarane Sengo. Ouais, ouais. Je fais partie de l'animateur. En tout cas, je joue à l'animateur personnellement. Na studio, je joue à l'animateur na scène. Pas vrai animateur, tu es na scène. Et yo rosa ou bien la bête ya scène. En tout cas, na Dida Sarena, na la pongiti, na zelaka fona mona dupidi. A animé biso salle, a bouka Dida Sarena. En tout cas, na kine sengo makashi. Et là, on a aussi un biso to ba golo ale loti. To banda ko linga papa Hervé. Depuis Azala maison mère, depuis Abanda carrière, ti les lots to linga papa Hervé. Donc là, on a aussi il faut un mouvement. Tant on a makambo dupidia longoli moi ça m'avait dérangé, ça l'a pas singa. Ah! T'as la soda makashi boy to perdre. En tout cas, nous avons annoncé retour na yo. Na yebi que papa Hervé a mutumoka mutema malamu a mutema monene. Akoyoka yo okozonga mouvement. Biso ba na Braza, orchestre wana eza ya biso. Yo posant de qu'on a biso, on a besoin il faut zonga mouvement parce que t'as le voilà, il y a déjà rien à dupidia aux alatés. Ce que vous en une animation. On sait tout le monde a des pères à zoyemba, si c'est oyemba après musique katinango pour animation en tout cas je ne vois pas animateur ou ya rotia pour na chaud chaleur ndenge yo sala aux alatés. Te ba boaka baya bazali. Ba ça ba ko boaka mais on a été repose à présenter on a répétition ba la tête noir ba bilo bobine wana déjà. Moto na préférence na en tout cas yo ngai personnellement au kotanga parce que on a arrangé ba bill bato bakana rage na scène. Et là, l'animateur a une répétition au bois, mais comme ils devant public, bois, ils ont le souhaiter. Alors que yo, au lieu de gérer public, au lieu de gérer scène, au lieu de gérer podium, on a charisme, il y a animateur à minene. En tout cas, là, on a aussi un ça la gagne démarche sur le bureau, on a prière, on a besoin de au son parce que on a parlé na o, papa va au bois, yo zonga, il faut zonga mouvement na o, tout l'année la makambo na o. Dans un blog, on a réseaux sociaux, depuis dit, travail et makambo, il faut un mouvement na biso. Moi, on baisser les boîtes, on a perdre moral net. On a atteindre la distance, on a béto quand la distance, on a béto, on a souvent qui aussi l'autre. En tout cas, ce que j'ai aimé en toi, c'est que on a charisme, mais depuis ma maison, l'Obama, on va dire tranquille, aux autres mouvement, aux autres à la gauche, à droite, on va concentrer, focus. Soki nazalaki kaka na distraction naosala oyo engaki raté parce que déjà toza na challenge ya baevre toza na challenge ya travail mokili eza challenge ngai nakoza na orchestre te me na olinga te ke bato bana orchestre balekanga bolekanga nde na talent il faut tobimisa batalent na biso bon ngai mpe na tie biloko na ngai bino mpe botia ya bino tozokende tozotala tozotala sur un message anani eza bien capté na makambo parce que musique etambola bongo eza bongo en tout cas personnellement loba to ça la émission pour nous kolakisa bilambo ozwaki na poto eza bien lakisa biso nde talent effectivement musicien animateur bayebaki na micro bayebaki na podium bayebaki na talent na ye en tout cas yo tu nous as prouvé de quoi tu es capable personnellement na biso ozo monkenga ebele parce que banenga kaka nanga personnel ozo monkenga ebele parce que to mona deux fois ba rap na mona parfois voix na yo ndenge ganga gawa ezati mona concert be voix du pide za la likolo ezati énergie ka tozo nyonga makasi faut zonga mouvement te tozali même moral nde na lobi kaka après ING parce que mo une période oyo na lingi te bato bakaniselanga mabe ke azonga mpona concert na lingi wana te c'est mieux bakende babeta ndule l'air bakozonga de te conclure démarche mais à partir il y a lelo lundi déjà quand on est dans lobby eza na oblague te na obenga DG parce qu'il y a sa deuxième personnalité dans le mouvement oui na bengi pe bato mosusu oyo baza na se na ye na soli na bango soki bakorépondre nga bien ezala esengo na bino bomona ngai ndenge bosuetaki na travail déjà soki barépondre nga mabe wana nga mpe na kobese les bras te na continue route na nga ti esika na koexplose na explose j'ai vu que papa Hervé ayoka ba fan na ye ebele ayoka bana na ye ebele demande na biso eza ke dupidi ya mboka azonga mouvement na ye wana eza parler na ye
eza côté makambo ebanda fa zonga mouvement. En tout cas, il a aussi un esprit, zalaka mobali ka ndenge ozalaka. En tout cas, wa mutu moko wa très posé, très calme, ba agitation minité. En tout cas, ça a un esprit on a ozongi mouvement ka ndenge le beso yemba excusez-moi Bercy moi na to ko vivre na Kenya, zalaka Kenya na kwa na oyi boulot, au vide boulot na aucun makambo na mususu. C'est ça. C'est pris ko participer dans live na nzamba sunga ozonga mouvement na biso. Là, depuis Brazza, il y a trop, il y a animation, il y a trop d'animateurs à Tembe. Ça, on a compté, il y a de côté, il y a compté parce que au touchant à la monde, la scène, la dire ça rien, on a compris. Vraiment, à la chaleur, on a de la forêt, il y a la chaleur, depuis de la chaleur à Tembe. Il faut, la vie, il faut, une chose, la vibration, et au vibrer le colo, et on dit là que ça. Différence. Pas vibrada, l'écolo, vibration dans les arrêts, na CT. Dans le monde astral, déjà, dans la vibration, moi, l'écolo, qui est un moment où on a ça, là, on a pression, bon, on a ça, bon, nature, on a ça, bon. Ouais. Normal. En tout cas, on a CT qui te coupe. Nzamba bati là-haut, en tout cas, ça va malamu. Merci, Bana Braza, on a CT, vraiment, c'est très bien, on est voilà, bien, tous ensemble. Merci, bonne soirée. Merci, Farimé. Thank you. Ouais, bonsoir, Doubidi Mboka. Le cerveau. Papa, qui m'y allé? Très à l'aise. Ouais. J'ai vraiment réel plaisir. Il y a un matin live sur la Nayo. Nalina épinglé le Omoko. Omoni demande ya ba fanatique ko senga musicien moko ou peut-être a komi di banda ya orchestre azalaki eza eloko moko oyo ekomela batu nyonso te. Eza eloko moko boye ekomaka na mutu oyo ana makambo, mutu oyo oran na ye ezoloba. Omoni tango kendaki arena oran na yo lobaki na musala na travail na yo, omoni ke eza ko disque te concert mais marqué etikali batu na mutu eza biloko moko boye o na monde ya muziki et yaka kaka na ba bosser na batu bana oran omoni ke concert metikali et loko nga na koyebisa yo nga ton na yo kaka makambo wana ndenge kedaki ezongaki na regretaki makasi na yebso na zwa ba coup de fil na benga pour na lokana s'assurer que ezala vrai te. Donc, soucio ngana ko yebisa yo po naza na ngwe tant qu'un frère po na yo on a kotala mutu mo waza jeune lokolanga aza na avenir molai carrière molai liboso na ye père to yebi monde ndule ndenge zalaka soki mutagafa ki asali loko moko boye tango ozonga moko fina moi ba 12 ezalaka na yebi koza grand maman na guerrier et olobelo eloko moko te so moni 12 omoni ko fina papa père saison a mouvement wana omoni makambo na ovuma na kata jet set na ko sauter père omoni même na vie na biso de to vivra boy so ozui momi moko boy komoni ke makambo na yo ekende zana momi wana c'est que grand donc étoile ya yo na esimbi so komoni ke aucune entreprise moko boy na entreprise wa bando kota ngo makambo na yo ekende bien o sala ba cri o sala makambo o santi ke ekena lumière c'est que makambo no evandi wana papa robuka na te makila yo na fere etutanaki yebi ke ve atandenge pa lobaki ke non alobi na batu ke non lobida za suna bisote vie vraiment afongola ki o mutema parce que pour na ye oza vraiment mwana na ye parce que le kan orchestre mususu te orchestre oyo leki ya munene mbala moko eza ye donc abimisi mwano ya ye moko donc oza ndenge moko na bashikito baleka na orchestre mususu te baya mbala moko babimisi bango donc nayebi kwa noko wape muntu bya esprit ba kanda pe ya rape diabo mais père buka chana c'est parce que des fois air moko ba émotion na ba kanda na biso et ko peso ba décision moko boy après des années lobi pourquoi na sala boy et en plus et là on a ko loba keba vraiment surtout na maloba
ndenge ozo leka ndenge osaba live na yo ozala vraiment maele na maloba na yo balola lolemo ata 4-5 fois voloba parce que ezali na biloko oyo moto akoki kobosana te na vie na ye ezali souvenir ya mabe ya maloba to ya lingala mo bakateli bakobeto pe mbata mpo kobosana no pe mais soki mutu mo akatela o lingala moko boto mutu mo alobi likamo bo ekotika na vie na yo pendant 10 ans orizonaka lingala mo bakatela donc apaiser vraiment esprit na saison a jet set toi mouvement na yo et biso pe bato to na mikili tozaka na soué wana ozonga po tout monde na yo susu osala sou boulot na yo étant qu'un père de famille ozana bato belé bana sima na yo ozana ba na mwasi ozana bana ozana bandeko ozana donc la bateau peut-être le loso qui vit na pesi sou na ndenge moko boye bato belé ba obika na sima na yo donc talaka charge oyo ozana ngo tala bato bakobika na sima na yo komi tala nanu yo moko te tala ke lelo nga so na vandisi makambo na komi na ba tremplin moko boye donc les femmes ozala bien ba famille ba ozala bien bato bazala zara nanga ba ozala bien donc talaka zala na souci na bango donc l'on a kolo bayango wana merci merci papa merci pe yo na conseil père Bouton. Yangandeko. Bonsoir papa. Junior Bouton. Toujours bonsoir. C'est comment? Papa le tata. Olembi. Bien. Ah, na lembi te. Connexion ngani na moine c'est comme na suka, mais na lembi te. Nazala. Ah, kitoko papa. Non, au soli to na ndo pena bien. Toujours respect. Moni ndole omna mtaza éducation na ye. Éducation na bi papa eza pareil te, respect toujours. Donc bazongi sa mabe na mabete. Donc ba gola ba ling balela au fort papa. Ngamoko pe gola to lela au fort papa. Donc ngani na sera toujours reconnaissance, souvenir wana nga na bosa na ngote. Na kota ba concert ya double fiki to bimana ba dongo dodi dongo dido. Na kota dida sarena ebimisanga sonet na double fiki kamula e boma mwinda papa na kibo mamunda tina pale na kibo mamunda papa donc ba biloko na etikala ba souvenir ngo bosa na